Boyokani pona nyongo ya kotonga aerogar ya sika ya libanda lia mpepo lia njili nanu etiami na misala te. Ezali kozela mbulamatari ya ekolo Congo Démocratique endima mayema yokamaki eyebisi ambassade ya Chine na Kinshasa. Président ya kala Joseph Kabila abetaki piololo pona bobandi misala ya kotonga yango na 2018 kasi yango esalama te. Ekozala nyongo ex-bank Chine ekopesa RDC na crédit préférentiel pona efutama na mibutu kuminei. Ex-bank Chine efunda ekolo Congo Démocratique te eyebisi ambassade ya Chine na koyanola na nungu ezali kotambola uto mwa mikolo. Moto akozwa ebonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale na esika ya Jean-Marc Kabunda akoponama le 12 juin 2020 akolanda linaka Assemblée nationale ebimisi vendredi. UDPS Lingomba Jean-Marc Kabunda azali kokamba lokola président intérimaire na esika ya président Félix Tshisekedi lizali kozela ndingisa ya mokonzi ya mboka pona koyeba soki ekozala na mapona mimwango. Mwa mikolo mileki parti présidentiel epekisaki ba député kopesa nkombo sima na bokweyisami ya Jean-Marc Kabunda na pétition ya Jean-Jacques Mamba. Lobiloleki jeudi 6 juin mibutu kumibale mikokaki uto mampinga ma Rwanda pe maye ya Uganda babandaki bitumba bya mikolo motoba na Kisangani na Chopo. Bato mingi bakufaki pe ndako mingi ebebaki. Bafandi ya Kisangani bakokanisa yango mikolo motoba. Dr Denis Mukwege, prix Nobel ya kimia asengi bosolo pe bofutami ya mbeba. Donald Trump asakoli jeudi 5 juin mokolo monene na États-Unis po misala lokola babar pe ba restaurant mizali kofungwama pe motango ya baye bazangi mosala mokwei na 13%. Alobi yango esengeli epesa esengo na George Floyd oyo akufaki pene na mposo mibale mileki na bovandeli na kingo na bapolisier po ezali mokolo ya bokukani bwa bato banso. Liwali ya George Floyd ememaki kanda na États-Unis pe mokili mobimba.